natalela moto te obelese masiya o natalela moto te obelese masiya o nga naluka kelongi na Yesu yawa kitaka pe asalaka ngai nabelelaka ye o nzambe oyo ngai nabelelaka yo shwa mashiya o ntango mayele esilaka nabelelaka yawe o papa na ngai akitaka salaka pamimonisaka ye Boma komine lobi modis pas l'homme qui se confie à l'homme ngai natalela moto ya mokili te ngai natalela kanzambe o soki nataleli papa lobi bakoki kokufa soki nataleli mama lobi makasi ekosila ye soki nataleli baninga sukasuka bakodesevoir ngai ngai ngayo nakati na libulu nazolela ngayo natelelaka bandeko basundoli ngayo moto na pasi nazolela ngayo natelelaka moninga malamu ya Yesu bolingo na ye na motema yango nde likya na ngai bilaka na ye na bomoi na ngai epolaka te o moto ya mokili akoki kolaka ngai lobi mpe awangani kumama yawe kumama na yo Yesu mobondeli na ngai Zamboe okamatanga na putulu okesinga ntina na miso ya bato kumama na yo makasi na ngai yo kumama na yo natalela bobele Yesu kumama na yo elikya na ngai kumama na yo Alléluia ya otonda malamwe Alléluia ya otonda bolingo otala te mabunga na ngai oteyo kango na ngai kutopesa se mwana na ya likinda poti ngai na bikaya yango ata bandoki nyonso mokili basangani na banga eloko te poti makomi epesa ngai tolobi mila lobukwa mwasi dimina lobukwa mobali nakobebisa mateni na mabuku ya bangu na ngai yawe oye mama yawe o saba ote na ngai awelaka ngai yo ata lelo bapasi mituni sezingi bomoi na ngai na banga eloko te po ete nayebi yo kosaka te opesa etina na lipamboli ebila mokomoko na biso kutu dawida loba uta abota makino akola nanu amona te moyengebene atata bana wata bakitani na ye ata elaka eumeli na yebi ekoko kisama yawe oyebi Bonjour à tout le monde, bonjour à toute la grande famille. Bato nyosto balandaka biso na Via TV Monde. Oui, to pesi bino mbote na kombo na Yesu. Bio mama Bibi akogisi 11e jour na ye.
11e jour 10e jour ekoka elobi médecin aprometaki biso alobaki akosala diagnostic na ye akoyebisa biso après 10 jours eloko nini ye amoni remarque nini asali constat nini asali mpona santé ya mama bibi biso toye malgré mbula tobengi yango mbula ya bénédiction tobengi yango mbula lipamboli ti toye boye na se ya mbula mais tokomi quand même nzambe asongi biso voilà beau comprendre que tous en hôpital makele eza un peu par-ci par-là voilà donc avant to bande pas médecin to lobi que no to banda na mama bibi yende mutu biso to yaki kotika awa to mona nanu ye parce que public oyo ezotala biso bande ko ya mama bibi oyo baza partout na monde bazolinga bayeba santé ya ndeko na bango mama na bango mwana na bango yaya na bango voilà bonjour mama bibi. Bonjour maman. Boni Nangola nzambe naza malamu. Amen. Nangola nzambe oza malamu. Biso toyi kotala yo, toyi koluka toyeba boni tosali soki 3 jours hein toyete après 3 jours wana nini eleki constat nini osali. En tout cas maman nzambe azosala. Ndongo moninga nde nazoseka nakomi kolia bien nakomi kosola pe na batu esengo mona bungisaki kala kasi lelo ekomi kozongela nga lisusu yango nazopesa kaka nzambe merci. Nzambe mama bibi azopesa kaka nzambe merci mais mama bibi bato batalaka yo bango posa na bango ezalaki vraiment bayoka yo bayeba état ya santé na yo yo moko lobi ke lelo komo seka lelo komo loba lelo komo seka lelo komo loba voilà donc ce qui moi liloba koyebisa bango ezali bon liloba eza kaka boye ba continuer kaka kosunga ngai bazolo na likolo mabanga te bazolo na likolo ya fime bango pe un jour bakobuka ngo lisusu amen ba continuer kaka kosunga ngai na nzela na ngai pe ya bango pe kofungama lisusu amen ngai na ndimi yango na liambi yango penza na kombo na Yesu na nzela ya mama bibi mapamboli na biso ekofungwama mutu na mutu asaka na mo eloko ne moko asenga epa nzambe nga moko pe personnellement naza na eloko na nga na ozelela nzambe asalela nga me na oyeba ke na kondima na nga tango mususu na nzela ya mama bibi nzambe akofongolela nga lipamboli na ngai merci beaucoup mama bibi voilà donc na mo quelques jours oyo tosali tozoya te constat nini osali mpona pota. Bon, constat asali pona pota na banda koyoka ngo lisu pasi te. Mais sikoyo komi atabu na kati ezo soir en plus lobi sous docteur tanga azo sala pansement ayebisi ngo pansement na butu lisu bayaka kosala ngo nga na ayebisi siko o ayaka kosala ngo aza mokeli na ngai amen ayaka a traiter bino tango boko yaka botie fantaisie esili nango docteur lobi asekisi nga makasi alobi tala pota no nde ezo sene makila musune komi rouge bandi pe kobota atungo sana kitalatala na mina na kitalatala te na osomba kitalatala kapona tali luswana olobi yango constant asali voilà constant mama bibi asali yango wana pona pota alobi pota penza ezokende bien ndenge médecin alobaki. Je vous dis et je vous assure que toyaki nesika moko ya malamu esika o nzamba ponaki ta mususu po mama bibi azula traitement na ye mukolo tozalaki a dernier jour tozalaki awa na ebite so papa Jacques bosalaki constant tokutanaki na ndeko moko ba papa ki ye na ba colonaire ba papi ye et tout ezaki ba ka o ba reflect na hôpital mususu ezaki ba ka o ba reflect na hôpital mususu parce que hôpital le major au basa spécialiste na ba blessure au moni ba scar ndenge salaki mama monsieur zala pe ya elongi au mona mutu ba pota ne longi bimiye mais awa ils sont un peu expérimentés na ko traiter ba genre ba blessure alors bon pour nous eza une occasion moko ya malamu pona mama bibi to koya ki vraiment sika we sengelaki o biso to kanisa ki ezaki o nzama bongisaki te c'est un peu ça. Merci beaucoup. Donc, la tolinga eka komeka ko rassurer bino que toye na mama bibi esika penza oyo spécialiste ya bapota azali. Donc vraiment bon monique bino mo bosa la constat la première vidéo, deuxième vidéo, troisième vidéo, tina quatrième vidéo et lelo oyo tozoki na cinquième vidéo pour na mama bibi. Aza donc besoin que changement ezali même na elongi na ye même na makambo na ye nyonso to changement ezali mama bibi est-ce que kolia appétit ici ezongi penza très bien. Bon, appétit kolia. Ah, nzambe. Asekina no ye moko. Na komi da ko si sa boule mobimba fufu. Wow.
Si malobi kutu na lema desu déranger nga kutu na libumu. Par rapport à ndenge expliquer biso na vidéo au bouti kolanda. Docteur a bisinga kolia suma desu te. Tika kolia suma desu te. Esali yo ambwe. Yango lokoso nde esali yo benini. Ma bibi abi docteur atuni yango lokoso esali yo to ndenge ni. Il faut lire. Très bien, il faut lire pour kisi. Il faut lire parce que kisi est bon on a comme un peu acide. Ça on lire même on la Novalgine il faut lire. Même on la eloko nyonso il faut lire pona ndenge on la kisi. Biloko ezo vanda kisi ezo travailler. Ezo fungwa mzoto ezo fungwa mape tozo mona pe elongi msusu ya sika ya mama bibi. Donc kolia pene comme appétit d'appétit. Au vanda boy mama c'est salango. Mama c'est kenda salango. Mama c'est sakana nango. Nanga za bombe boy okuta ete na ndeko reflet banda kala. Mama c'est ki osala mama ngoti. La bongisa nanu, la bongisa nga eta après. Créer nga ka moi ji na maki siko kolia kango yango matiaka misuna pota. Ah oui. Ah bah le bifoli à maki hein. Dans les lotos sont bas plateau à maki, c'est bien, merci. Maman Esther qui a son benga moi de maki. Ma gâteau mora le kutaka gato chora la kati wala. La jito papier on fait ka esili. Pour papier on ka esili pour mon reçu mais c'est na fufu. Mais c'est na fufu na micho siko. Ah tu na ngala lambelo nini na ebisie ah. Biloko pe la Congo bota asute. Salaka oyo moni osala. Bande kona yo oyo bazo sunga mama bibi bango balingi kutu koyoka te ke mama bibi akufinzala. Balingi koyoka te lokola toyoki toyena sambula mo to somba te loko izate tozo kende na mama Esther to somba maki lokola balobi ke maki ko botisa pota to somba maki olingi suni. Mayonnaise ba pekisa. Te mayonnaise même ngana olinga te. Te ka pe ba pekisa. Donc to bata magana si mamaki. Oui. Ah? Na ebite foko tuna. Non, to sombele kaka maki loko la docteur a permettre maki. To somba maki, to sombi bagato, baye nango. Na tongo mama Esther yaka. To solo na mama Esther mukie. Mama Esther banda ko tindo banda kala. Tozakana devoir et sona docteur assista dîner à Koeba dîner pour ça régime alimentaire mais pour que et affecté malgré quoi avec Marc est déjà l'un des éléments et comme ça pota ça va na Marc ni régime sous éthique libre photo docteur bien pour na oliam. OK, merci beaucoup. Il faut papa Jacques Alobi photo kota et pas médecin de tozo kota poto tuna après 10 jours ce qui réaction les anini to profiter peu que tout na régime ni na changer yo pour na bonne marche ya pota po biso bituma na biso eza mingi na pota tozo sala ngo pe na bo chu kende alongwa mama Esther bandeko nyonso bazotala biso bazopesa yo mbote tongo midi pokwa balobi ndenge ozo simba mama bibi na bango balobi nzamba lola mofuti malamu afuta yo. Amen. Nga pe na pesi bino ba mbote ya makasi vraiment. Donc na yambi vraiment obo pesa nga pe na yambi yango. Nga pe na pesa bino ba merci bo yambango. Amen. Voilà mama bibi alobi abandai ko tindo bandakala okende ko sakana nango ko sakana na nini? Donc so atininga ko sakana c'est vraiment na ke tout a donga mo beso. De mama bibi yelinga dongo. Donc ye vraiment dongo na ngai bilo ya lia kande kayango. Donc bilo ko anande alia kango vraiment na appétit par rapport à bilo mususu. OK, o tu ko salela ye maki. O Monique alie pe maki yango bien. Alie vraiment bien lobi kuna zayi na onzi matin na lambi debouli ya fufu alie vraiment bouli moko na ndambo vraiment silisi ye moko. Après na lobi vraiment nzamba zo sala vraiment. Donc nzambe wana vraiment tout comme ça raïkata on ça peut vraiment zo sala vraiment changement bibi vraiment ça va yo moko zo mona mama bibi parce que yo mto pangu saraye yo mto simbiye yo mto zo sala boye eloko nini omoni constant nini sali na pota o remarquer nini ya sika constant vraiment na sali po na pota ya mama bibi vraiment changement vraiment parce que nga moto na pangusaka par rapport à pota ndezala ki nande komi vraiment évolution malamu liboso vraiment bando bota bien te so bota boye na izotika lidusu na kati donc na minute vraiment izo bota ki
kitoko donc etikalika mwa lidusu moko ya mokie nayebi ke à travers nzambe wana kote eza nango eloko te kosila nango nzambe asi apesa mama bibi lobiko biso tona kondima ke nzambe asi apesa ye déjà lobiko tozozelaka accomplissement eza kolongola mama bibi awa kokende ndako ou bien kolongola ye awa changer hôpital parce que kolongola ye awa na neyebi te soka kokende ndako to tokokende mbala moko esika ya loboko mais na ndimi te parce que bandeko bazolanda mama bibi balobi boye tokotaki likambo mama bibi bandeni bandeli c'est vrai que baza na ba confinement c'est vrai que baza na ba problème ebele oyo ezotungisa bango kuna mais bazozela so bayoki prêt ekelelo eleli mpona tokende mama bibi mpona batraite sikoyo loboko balobi babeti tolo mukie oyo bakozala nango ndeko atindi oyo akotinda ndeko atindi oyo akotinda biso mpe awa association esangisi oyo ekosangisa mbala moko toluka lobiko ya mama bibi. Voilà, est-ce que yo posa na kondima ke loboko ane kobika? Naza na kondima vraiment ya makasi, nazalaka déjà na kondima. Po déjà na lobango déjà naza na kondima ke bibi otambola pe loboko po nyonso koleka na kimia. Si tolala tolamuka na esaka e bibi, tolala ka botola muki na eso bibi telema po telema e bisinga meni mama Esther na yambi yango. C'est que ndenga na nzimi nde moko pesa na kondima. Merci beaucoup. Maman Esther, soki lelo nzamba songi mama bibi akomi bien ekosala yo esengo komona mama bibi kozonga na ndako wana to soki makanisi moko ezali ya sika oyo bato nzamba akoki kotouche balobake bazlukila mama bibi esika moko pembeni ya prince est-ce que ekodéranger mama Esther? Te ko déranger nga te place nyonso bibi akozala nga pe na ozala wana. Amen. Place nyonso ata ke gombe monga transport na ozanga ngo te puna banda roya kaka. Merci beaucoup. Mama bibi, mama Esther Constantine no sali na bana ndenge mama bibi aza na hôpital. Kolia ya bana kosukola ya bana na pokwa kolandela bana parce que bana pe esenga mo muto alandela ba mo encadrement est-ce que bazolia vraiment bien malheureusement que c'est moule sili. C'est moule sili tozokende somba na yo loso pe sili ou tozokende somba na yo donc vraiment bana bazolia penza na tongo balie na moi balie na poka susu balie na poka balala bango pe bakoti na kira bibi oyoka mama Esther to melati omona ba meli na bango ti bazolia penza bien bango pe bando meli na bango ti te bakomena na tongo ka fufu loko ya bibi mais depuis bibi bakomo melati bango pe bakomi ko melati tongo loso moi loso poka fufu ava balala ba 21h ana na seli bango tinga na matina. Très bien. Donc, ndenge toza boye bandeko loso esili fufu c'est mon to memaki esili huile esili donc deux tozo kita boye to somba parce que bato bazolanda mama bibi bazolinga kutu koyoka eloko wana te ba orphelin wana bakokufa nzala te biso pe association tolingi koyoka eloko wana te na sima ba orphelin wana lipamboli na biso eza voilà biso pe association tolingi koyoka yango te toyaki na on a calculé la loso te na semul metozo somba ngo po bana wana bakozangela ko kolia te to bebisa ba programme mususu me bana na bazana eloko kolia. Voilà. Merci mingi mama Esther. Totindi muto ke ndobengela biso papa. Toyoka pe nano. Est-ce que besoin kuta na mikolo depuis mama bibi aza na hôpital? Azo ya kaye vraiment zo zanga te so moni ayete mo nzo te déranger parce que lobi ayaki alobaki mo nzo te so déranger. Mais je kokola pe. Alobaki lelo vraiment kokate mais nde botindi mo na boseki vraiment roya. Lobi ayaki azo loba na yo kanzo to pasi bibi kuta pesi mbonga kisi akendaki po asomba kisi amela. Nde bakitaki na o amuki wana. OK. Merci mingi mama Esther. Réaction ya papa mukwata na ndenge makamni sezo kendele. Epai na yo ndenge ozola na hôpital ezo déranger yete ezo loba iloko te. Maman dérangement vraiment exact. Souci on a un souci à bibi c'est que peut mukwata un souci à bibi parce que pour na mimi na mona bibi eza na grâce à mukwata c'est que souci déjà à mukwata nga déjà na lata kiango donc dérangement exact. Merci beaucoup. Zela biso mama Esther to kende na to somba biloko to sombela bana loso to sombela bana semoule to sombela bana huile to somba susu eloko nini suto ko bakisa pona bana ta mama Esther wana question na yo eloko nini to ko bakisa pona bana ndenge to loba loso to loba semoule to loba huile eloko nini yo moni to ko bakisa to somba secret to somba bango pe lokwa bakomo melati fo osombela bango pe sucre po babanda melati po na komiso na somba sucre na somba ata sucre 1000 francs ndambo ekiti kuna ndambo biso pe ato tika yango po ba melati po to kabola biso tu zwindambo bango pe bazwi ndambo nde sala bien makasi. Merci beaucoup. Par rapport à ma bibi nenga bebina papa par rapport à maman Esther par rapport à maman Esther nenga za mingi na maman il faut pas qu'il y ait trop d'espace na papa aussi hein. Donc il faut
ameka moke ko mélanger quoi. Bon, attends, j'ai pas bien compris. Oh là là, Papa Jacques. Oui, espace cause à la tête, c'est vrai. Mais surtout à la occasion il divorce il y a batouté. Espace cause à la tête, donc maman Esther Rosa er moko. Moi tout Robert Kananda ko. Papa mon atana misuka. Hein? Vérité bimia. alongwe akakuta papa amukwata pase azongi me abelaka minu nani mama Esther ndenge azolalaka mpe na nsima wana bamalilo wana ndenge ezokotelaka ye ndenge ezotungise minu yana preferaki ata mwa musi moka moke azala ata mwa likolo mpo esala ye mpe mwa bien. Merci beaucoup. Tokosomba mousse pona ye pona mama Esther ndenge azolala na se eza mabe mais mousse tokosomba ngo lelo te mousse tokosomba ngo ntango tokoya parce que tozalaki na calcul wana te tokosomba ngo beya kuna touti na kuna toyebi so toyoka soni te so toluka lipamboli tozotyango na moto toya nango yangolo makambo mama tozoya nango donc voilà le temps tozelaka. Papa Jacques Abangi alobi biso tolingi kozala occasion koboma libala batu te mama bibi na hôpital papa mama Esther kimaka mwambango petala kaka papa boni papa oza bien ozongi na hôpital boni papa olali bien ozongi na hôpital. Ah oui, merci beaucoup. Réaction ya mama mama Meta par rapport à ndeko kuti eta ndeko réaction na yo. Merci maman fille. Papa Jacques a séquissé. Ah oui, Papa Jacques est un bon comédien. Pardon, autant de ma camnaï. En tout cas, Papa Jacques a séquissé vraiment. Merci beaucoup maman vie. Évolution maman Bibi toujours et puis c'est ce que c'est. Donc toujours seka parce que tu peux écouter moko azo seka azo solo azo seka yango pour moi appelle bisope toujours seka donc ça la biso bien parce que évolution na pota ezali en tout cas bande ko nyonso oyo balanda biso ba mesana kolanda biso na Via TV Monde en tout cas bolemba te na ko s'abonner bo s'abonner rapidement chaque fois parce que Mama Bibi évolution za mama kasi ce qui peut kana mama Bibi te et belé pe abatu mususu baza na besoin ya association tokende pe kusunga bango mais to yebi ke makasi o nzamba pe sibiso elongo na bino bandeko na biso bokotika pe biso na association te to kende pe lisusu elongo na mama Via to kefisi komona bandeko mususu en tout cas penda merci beaucoup na bino nyonso nzambe ya lola apambola rabino chaque jour bozangelo côté bolela raté o ba corona o ba nini e mona rabino te bozinga maka chaque jour na makila nzambe moto ya nzambe ezala na bino chaque jour en tout cas merci beaucoup merci aussi à mama Via Queen Mother maman molakisi ya lakisaka makambo nyonso vraiment merci beaucoup na mama Via merci beaucoup pour la grâce na yo pe lokola neto yo ko découvrir mama Bibi merci beaucoup grâce na ngai c'est vrai mais aki programme nzambe nzamba yebaki ntina nini ndenge nini mama Bibi rozula lobiko na e voilà pasteur soroza na likambo mo ya robakista excusez ya corona te merci beaucoup maman Via c'est vraiment ta Bibi sec. Vraiment, tu nous fais vraiment du plaisir. Comme on a Bibi à retrouver sourire naïe, c'est du plaisir. Nous bénissons Dieu. On a rapidement, maman, dans mon canal à Néhémie, chapitre 1er, on prend le verset 9. Je lis au nom de Jésus. Amen. Mais si vous revenez à moi et si vous observez mes commandements et le mettre en pratique, alors, quand vous seriez exilés à l'extrémité du ciel, dès là, je vous ramènerai dans le lieu que j'ai choisi pour y faire résider mon nom. Amen. Au départ, tu bandaki makambo neti bagé et puis tu commetti na point serbi bayambi yesu. Tant wazungi pa nzambe. Nzambe azana makoki ya ko rassembler tout ce qui était dispersé. Amen. À réunir les manions saison en place. Pour nous, les agents moko immense de comprendre que petit à petit Mama Bibi
azo retrouver forme na ye. Alors je bénis tout le monde au bazo contribuer na guérison ya mama Bibi. Maboko na bino ekawukate premièrement et puis ba oyo nanu ba koti na molongote soki bolingi bokota, rassurez-vous que la bénédiction vous attend. Amen. Après cette problématique, je crois que monsieur Ezali Boya Loboko continue à faire le bien. Quelque part, un des bonheurs doit toujours continuer à faire le bien. Alors continuez à s'aimer le matin, le midi, le soir, car tu ne sais pas le jour de la moisson. Que Dieu vous bénisse, Maman Via, pour cette faveur opportunité. Pour te découvrir le service à lobby. Et pour nous, on tourne, on coupe action et puis on prêche d'une manière. Mais même nous aussi nous bénéficions de cette grâce importante aux gens dans ma Bible. Alors, c'est un peu ça, maman. Que Dieu vous bénisse. Papa Grâce, Papa Jacques, pardon, s'il y a quelque chose à ajouter. Merci Maman Via. J'aurais que 2 ou 3 mots. Peut-être il y a lancer la bande de connexion sur oyo bazwaki likanisi ya kokota likambo ya ndeko na bango de loin, toujours répété, bamona yete basolola na yete, mais étant congolaise, étant moi na Nzambe, bazui quand même initiative ya kosunga Mama Bibi. Donc ce que moi j'ai compris, compassion ya Mama Via ekoti batu de loin, c'est une force. Donc Via tsingwana monsieur ali parce que objectif na bango petit à petit ezokoma atteint. Donc ce qui veut dire lokola balobaki bazana Mama Bibi bakozana pour toujours. Amen. Vraiment tokoki koyembaka, c'est pas à la télé que nous chantons ba pambola bangote. Tant tozonga na bandako, tant tofanda na ba famille tolobaka yango. Donc dès lors bozaki initiative ya kochaka maboko na poche, maboko na ba sac pour na kanisa ndeko oyo boza déjà ko pambola. Donc continuez comme ça. Merci à Mama Via Queen. Merci na initiative na yo, merci pour na association na biso tozalango nouvelle vague éléphant, vraiment tozoli kake ne bande ko balobi makamboza ebele. Alors ceux qui bozali ko s'abonner mingi na VA TV Monde et sika compassion ya malamu ezali nde boko mona bande ko ebele o ba kozana difficulté oyo bino boko sunga bango pour que Nzambe akanisela bino. Merci vraiment. Mama Bibi asekisi biso to seki kutu to sekate na caméra to kota to sekaki déjà ebele parce que kola motema esengoza motema c'est un peu difficile mona ba éclat mais vraiment merci Nabino, merci Nzamba pambola bino. Amen. Merci beaucoup ya Paris. Moi le loba par rapport à ndengo kuteli état ya santé ya ndeko Bibi moi le loba ya muke voilà. En tout cas le loba ko zangate parce que ce qui vous belisa mutu okuti etane comment kende malamu epesaka vraiment esengo moko ya makasi. Tant koti serneso Bibi asekisi tout le monde vraiment na esengo wana vraiment ils ont matabiso so pesa biso courage ya kotala ke mutu na biso lobby azali ko bima en hôpital tout ça. En tout cas merci beaucoup na bandeko nyonso o bazali banda mboka. Merci beaucoup na bandeko nyonso ya bana Mama Via ya association ya Via TV ya nouvelle vague et ses fans. Vraiment merci beaucoup na bato nyonso oyo bazali ko kanisa na sœur Bibi na mutu nyonso oyo bazali ko kanisa ya guérison sœur Bibi. Vraiment Nzambe amona bino to lembate vraiment parce que diable Satan surtout yo c'est soni kala beke premier jour de côté awa mungunya akusana soni. Donc courage to lembate to kende na etina so en tout cas évolution sœur Bibi ezali ko matsa so foi ya ko ndimela Nzambe oyo to ndimela vraiment. Merci beaucoup vraiment na Mama Via na ndenge vraiment ya ba idéologie oyo zalango vraiment ya ko yeba ko luka bato oyo bazana passe ko vraiment ko sunga bango eza vraiment malamu kasi Nzambe asunga yo apambola yo vraiment abakisa ebele kati na yo pe kati na situation bima na biso oyo vraiment talaka ba mbula c'est mbula Nzambe azaka monene parce que chaque fois to ya passer Bibi vraiment Alexa monene na ye Alexa ke mbula zoko beta donc ezali eloko moko ya mapamboli vraiment ezali eloko moko vraiment Bibi lobby trop simana loboko
tokobima tobeti ne tour soki ti wapi na kombo na Yesu. Merci beaucoup. Nzambe akosala ya kokamwa lisolo ya ser bibi ekokamwisa bato lisolo ya ser bibi ekamwisa bato yango toloba lelo ntango tobimi na ndako tolobi mbula ebeti mbula esili nango deja ti tokende na biso tokóma na ipene boye ye delvo mbula moko ya kosakana te tobia oyo nzambe azoyebisa biso ya biti na otala bolingo na bino bozala nango soki ya solo bolingi ndeko bokokontinue nzela wi tokontinue nzela toye tomoni mpe ser bibi tozokende soki epa médecin tokutana na médecin tosolola na ye tozozela papa mandefu aya comme ça tosolola mpe na ye papa oyo aboti mama bibi aya comme ça tosolola na ye totuna ye mpe ndenge nini ntango azomona mwana na ye boye azoka esengo to azoyoka nini. Voilà, merci beaucoup, merci bo déconnecter te ou bo quitter te bo changer chaîne te tozoya continuer toujours, abonnez-vous massivement. Semaine tozoya tokobeta lisolo ya ndeko mwasi oyo pona nini ezala kaka epai na biso surtout ba africain mingi ba africain to ba congolais soki mobali akufi yo na bana bima libanda ndeko akomi ko souffrir, je vous dis bokolandango à suivre. Merci beaucoup. Bonjour papa. Papa Jean tozaki na pesa to solano moke par rapport ya maladie na bino na ma bibi évolution parce que yo muto sonera bapota yo muto tala rango yo muto landela rae public o bazo tala yo baza na posa ba parce que biso to yebisa ba que to memi mama bibi na hôpital baza ba spécialiste na bapota. Alors évolution par rapport à ndenge yo zo monel moi de diagnostic muke pona yo bon pona ngai na ndenge place alaki niveau basalaka ye greffe na niveau ya campus greffe wana basalaka ye bien mais suivi ya traitement sikoyo ntango abimaka na ndako nde ezalaka normal te yango wana pota ezwaka infection ya makasi bon na ndenge ngai moko nabandaki kolandela ye nabandaki kosala bapansement na ye pour le moment pota évolue très bien etikali na peut-être si tout va bien dans 2 semaines et aux ala esili pour évoluer. Dans 2 semaines déjà pote koko ala penza esili. Esili dans 2 semaines. Et koko za déjà pote penza esili en ndenge évoluer. Alors c'est un peu ça na mokuse selon état où yazalaki nango tina lelo ça fait presque 3-4 mois hein, depuis na bandi kolandela. Alors quand même évoluer très bien. Voilà, donc papa Jean alobi par rapport ya ndenge amonelaka potango liboso na sikoyo ndenge akomi kolandela yango soki topesa ye ka 2 semaines na ngolo ya nzambe pota ya mama bibi ekoki kosila vraiment parce que atali évolution ndenge ezokende bien mama bibi yebisi biso pote komisa makila. Oui bapi nyonso eza puis ezalaka lisusu te sikoyo ntango ekomi na phase sikoyo ndenge ezobimisa makila wana c'est la cicatrisation oyo ezosalama yango wana infection eza lisusu wana te awa eza etikali kaka ke pota évoluer convenablement infection eza lisusu te sikoyo na traitement oyo tozopesa ye wana yango nde ezosilisa yango rapidement infection eza lisusu te infection eza lisusu te na traitement oyo bazopesa ye yango nde ekoki kosilisa yango rapidement mais eloko nini esalaki ke mama bibi peut-être ndenge obandaki kosimba ye en tant que spécialiste eloko nini esalaki ke pota ewumela mais évolution eya kaka ndenge toye na ye na hôpital est-ce que eza manque à moyen manque oyo moyen azalaki nango ou bien ezalaki di ya quoi? Bon ya liboso eza manque ya moyen ya mibale esika avandaki en traitement ya bien ezalaki te esika ezalaki infecté la cause pour laquelle évolution eza cause anormale te maintenant hospitalisé il est bien suivi maintenant il y a une très bonne évolution. Merci beaucoup. Esika mama bibi banda ko vanda d'après médecin alobi que esika nezaki bien te alors ndenge aye na hôpital ndenge na temps oyo puis ezaki pe manque ya moyen ndenge nzambe asungi ndenge association ekoti likambo oyo ndenge bandeko mpe mosusu oyo bazotala biso bazosunga malembe na oyo nzambe azotya na maboko na bango ndenge nzambe azotushe mitema na bango ezosunga donc toza na kondima par rapport ya maloba oyo assistant papa Jean oza assistant en hôpital.
Non, eza assistant na hôpital ya Lemageur. Donc lokola assistant yebisi biso ke tozela dans 2 semaines na lisungi ya nzambe ke mama bibi bapota nyonso ekokauka tokolukeli deja solution ya kozonga na ndako bien wana etali biso na public oyo ezotala biso na bandeko mama bibi nini tokosalisa kozonga kaka na ndako wana to tokoluka solution mosusu. Voilà donc papa namoni nayebi te soki eza na conseil moko songola kopesa biso tonga totuna so concernant biloko ya kolia mama bibi aza na ene eloko oyo bopekisi ye te donc elle peut tout manger. Elle peut tout manger, vraiment, on lui interdit rien. Pour qu'il y ait biloko na nyonso to oyo alingi, eza na interdiction moko te. Merci beaucoup. Maman Bibi a une interdiction mon côté, donc elle peut tout manger. Il y aura pas de problème. Donc voilà. To tikalaki ndenge toyokanaki na docteur na 10 jours tu as conversé mbongo ya mbetu ya mama Bibi. Voilà, 10 jours tu as conversé aka mbongo ya mbetu ya mama Bibi. Lobi mama Bibi akomisaki 10e jour na ye. On s'est dit non, lokola akomisaki 10e jour na ye. Lelo donc ndeko asala stop te non stop ya traitement na ye nyonso ekende mbango mo eske tokoti ke pa na yo. On eza nango na problème te. Okende na caisse na réception wana. Bokopesa mbongo wana esika na kesi azali. Bokopesi tango ye mokonzi akoya bakotrouver yango. Ces rapports. Merci beaucoup papa Jean. Totungisi yo mingi mwa mokie kaka. Merci infiniment. Ok. Voilà, donc tosuki wana pona lelo. Voilà. Ah, papa paye wana zoya to profiter tozwa papa. Merci beaucoup. Papa Boni. Papa biso par rapport à ndenge toyelaka awa ndenge tokutaka yo lelo tomoni lokola nzoto eza mpenza makasi te mama bibi ayebisa ye biso lobi ozalaki awa me nzoto eza mpenza malamu mingi te ye kutu topesaki yo mbongaki ozoyoka nini. Bandeko nyonso oyo baza libanda ya mboka ezala baoyo baza na poto ezala baoyo baza esika nyonso bango bazosangisa misolo mokie na baoyo nzambe azotuta na mitema bazosunga mama bibi bakotisaki mama bibi na hôpital mama bibi azozwa traitement toti kosola na ndeko oyo azotraite mama bibi e papa liloba nini akoki kozala nango po ayebisa bato oyo bazosunga mama bibi biso o association na bandeko oyo baza pe na association te me bazosunga mama bibi papa liloba nini akoloba mpona bato bazosunga mwana na ye apesi bango nyonso na maboko ya ye moko soki se esika wana papa olie ale nano te anda ntongo tokomi 15 heures amerika kati ya pamba ezange nika amerika tindibebona ok tozosisa makambo yango
papa aliela mpe ameli ti mais papa ti abenga kolia te le papa ye po alia bien il faut fufu hein? Papa aliaka fufu te aliaka loso te aliaka kwanga te oliaka nini ipana ngai na mbala ya sukali pana mbala sukali mbala makoko te makoko ni libumu kilo donc papa aliaka mbala sukali ou bien mapa ou bien nini siko mbala sukali yango batokisaka to basala yango bitoto itoto wana nakolia yango te nakolia pilo parce que libumu na ngai emesina kaka lipa olipa kolia na ngai supu ezala mingi soko supu eza te na miza komona kaka nde mayelipa ya kokauka. Merci mingi papa po tolobisa papa mingi te papa aza na nzoto na ye bien te par rapport pe ya âge par rapport à nyonso allez-y comprendre donc merci beaucoup na bandeko nyonso bolandi biso merci na bandeko nyonso bolanda biso bandani bandedi banda tanto banda ka ya mama bibi ti lelo tozo continue ti lelo na niveau oyo tokomeli mama bibi nzambe azosala boyoki quand même munganga oyo azotraite mpe mama bibi ye alobi mpo na ye amoni dans 2 semaines mama bibi akotika mbeto ya hôpital akokoma bien par rapport à ndenge ataleli pota donc voilà on est obligé lelo susu tobakisa 10 jours ya traitement ya mama bibi fo tofuta yango de façon ke azala na problème te kote kuna merci infiniment na public nyonso bozotala biso na bandeko nyonso bozotala biso tozosenga toujours bosabone massivement na vie ya TV Monde donc chaîne na bino mpona bokozala desi te parce que na makambo ya pamba epai na biso ezalaka te vraiment nzambe alola abatela bino na biso soki yesu azongi nanu te okokutana lisusu merci obelese masiya o natalela moto te obelese masiya o nga nalukaki elongi na yesu yawa kitaka mpe asalaka ete ngai nabelelaka ye o nzambe oyo ngai nabelelaka yo shwa mashiya o ntango mayele esilaka nabelelaka yawe o papa na ngai akitaka asalaka pamimonisaka ye komakomi nelobi modis palom kise konfi à l'homme ngai natalela moto ya mokili te ngai natalelaka nzambe o soki nataleli papa alobi bakoki kokufa soki nataleli mama lobi makasi ekosila ye soki nataleli baninga sukasuka bakodesevoir ngai ngayo na kati na libulu nazolela ngayo natelelaka bandeko basundoli ngayo moto na pasi nazolela ngayo natelelaka moninga malamu ya yesu bolingo na ye na motema yango nde likya na ngai bilaka na ye na bomoi na ngai epolaka te o moto ya mokili akoki kolaka ngai lobi mpe awangani kumama yawe kumama na yo yeso mobondeli na ngai nzamboe okamatanga na putulu okesinga ntina na miso ya bato kumama na yo makasi na ngai yo kumama na yo natalela bobele yeso kumama na yo elikya na ngai kumama na yo Alléluia ya otonda malamwe Alléluia ya otonda bolingo otala te mabunga na ngai oteyo kango na ngai kutopesa se mwana na ya likinda poti ngai na bikayaya yango ata bandoki nyonso mokili basangani
na banga eloko te potima komi epesa ngai ebika tolobi mila lobokwa mwasi dimila lobokwa mobali nakobebisama te na maboko ya banguna ngai yawe oye mama yawe saba ote na ngai awelaka na yo ata lelo bapasi mituni esezingi bomoi na ngai na banga eloko te po ete nayebi yo kosaka te kopesa etina na lipamboli ebila mokomoko na biso kutu dawida loba uta abota makino wakola nanu amona te moyenge bene atata bana wata bakitani na ye ata elaka eumeli na yebi ekokokisama yawe oyebi sinazolelo ngai yo natalela kaka moninga malamu yaya yeso bolingo na ye na motema yango nde likya na ngai bilaka na ye na bomoi na ngai epolaka te o moto amokila koki kolaka ngai lobi mpe awangani kumama yawe kumama na yo yeso mobondeli na ngai nzambo okamatanga na putulu okesinga ntina na miso ya bato